alobaka na Sainte-Thérèse wana kotalisa deja que il en a marre na agression inutile, agression ya Rwanda, une agression inutile parce que M23 c'est un croquis vide. C'est le gouvernement rwandais et son armée. C'est ça M23. Balingi va continuer à vantir au bazaro sala na ex-régime. Au régime Afdal. Là où il y avait beaucoup de Rwandais qui dominaient, même à la tête des institutions. Abonnez-vous massivement. Alors, il y a marche il IDP cité la société civile. Pour l'année besoin sur le top Congo, va passer date, il y a marche. Peuple congolais tellement on a soutenu FARDC ou à Zobunda na Est. Abonnez-vous massivement. Au moni eloko ezo le Kanagoma pour na biso ba Kongomani ezali surprise te. Eza surprise te parce que toyebi banani bazali ko organiser massacre wana. Vous le savez bien. Ça fait plus de 3 décennies au biso ba Kongomani tozali ko kufa na Esambo kana biso. Bato bazali ko boma biso eza ba Rwandais. Na zela ya bato bango ba créer ba rebelle ba créer auto benga lelo ba terroriste M23 et tous sont soutenus par la communauté internationale. Ça veut dire que lelo o ezali ko sa na Goma ezali au départ volonté ya communauté internationale o bazali ko bunda po bayi bakabiso minéraux na biso bazwa kalolenge ba mesana kozwa na Congo. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Voilà quand Tolobaki tout ça on a limité devant permanence il y a UDPS. Tu as ça la interview sur massacre Salami na Goma et puis il y a une marche qui est prévue le 16 de ce mois. Tout ça combattants et belé awa tout le monde papa na biso te mili bosoa to mekano ko so nae papa Mbote. Mbote mwana mboka. Voilà, tout côté na parlement debout. Il y a un combonani osali moko ya parlementaire debout. Bon, nazali moko ya communicateur ya parti au pouvoir. Kombo to quitté. Ah bengami na koma Willy Kabala. Papa Willy Kabala, par rapport il y a marche où ils a prévu les 16 comment est-ce que vous jugez et puis pourquoi est-ce que vous allez tenir que marche soit dans salam? Bon, marche est la société civile. Et ça marche à parti politique. Et ça société civile. On est balancé date wana. To landi bisonyo sur la top Congo. Et bien notre date soit pour partager même avis. Alors que marche est ya IDP cité la société civile. Tolandi bisonyo sur le top Congo va passer date il y a marche. Peuple congolais tellement on a soutenu FARDC ou à Zobunda na Est. Il y a une question dans les alliés. Binon comme parti au pouvoir. Vous avez partagé des idées donc binon pour vous aller sur le terrain pour soutenir Yango et puis pour marcher. Bon, et là on est dans le sens. Il y a aider Mboka où ils ont agressé. Ma parti sont prenante, ma force politique sont. Elles ont l'IDPS, MLC, INC, PALU, RDT, la société civile. Vous allez toujours soutenir marche dans le sens, il y a côté mais là, agresser. Et maintenant, on va retomber dans le monde. Bon, marche Zali. Retomber à marche Zalinine. Voilà une opinion internationale, non nationale, non pas ennemi. Tolingi agression wanate SSC et Kata.
parce que RDC est la guerre, mais c'est une agression pour les minéraux. Yamboka, ce sont des bêtises. Donc, marché pour les bêtises, bêtises, si vous avez des minéraux, donc relaxer la mémoire de l'ambassade, c'est ça les bêtises. RDC a besoin de tout. Mais tu as dit que Mokonzamboka Lobaki, ce qui c'est bêtis sous na est et à Mokanabiso à s'engager pour que tout bunda. Tout le monde dernièrement a na Goma, batu bakufi et belé mais Mokonzamboka a décrété la guerre et aussi nini pour que RDC ait décrété guerre contre Rwanda. Pour tout ça qui sait que Rwanda n'est pas à la base de Bitumba. Mokonzamboka a l'obara na Sainte-Thérèse. Voilà que ça veut dire que il en a marre. Une agression inutile, agression à Rwanda, une agression inutile. Parce que M23, c'est un croquis vide. C'est le gouvernement rwandais et son armée. C'est ça M23. Il va continuer à avancer dans ex-régime. Il y a un régime Afdal. Là où il y avait beaucoup de Rwandais qui dominaient, même à la tête des institutions. Mais Félix a eu le pouvoir à Zali Congolais 100%. On n'imagine jamais ma bêtise Rwanda. Rwanda a dit qu'il va aventir naïe. Ce que le baki n'est pas parce qu'il n'a pas marre. Mais à la sens, il y a qu'on fonde ça des parlements. Pour pas lever option, il y a guerre pour attaquer Rwanda. Et quand il y a un Ngonganango, vous allez précéder. Ça, analyse par rapport à Liwa Oyo, tout ce qu'on connaît na Goma, c'était dire quoi? Wana ezali ba ennemi ya mboka ba koki ko boto la Goma te. Baza na niveau ya ba village na ba cité. Tant faire des scènes wazalendo balandi bango na koki mo bazo kima wana. L'ennemi a la perte de vitesse. N'a sali ba sabotage wana ya ko buaka bo bombe pona ko linga ko venger batu na bango na ba kufi parce que ennemi a peur de batu belé. Ina no ba sali wana ya agression bazo ko roboto la Goma te mukuwa Goma mukuwa ndo mona kanda na bango. Il y a des gens qui ont bango, on a ça sabotage. On a sabotage. Mais ba ko ka bitumbate, to récupérer tina babunanga na nyoso to récupérer. Mais lisolo ba perdre wana zobeta mate, zobeta maka lisolo o ba Congolais ba kufi. Non. Papa. Ceux qui basali sabotage yo au perdre quelques personnes na kati na lupangu na yo. Ils ont charge en tant que parents, l'État, au Kunda Batouana, au Bazoki, au traité Bango. Mais l'ennemi, il est en perte de vitesse. Il y a un sabotage. À côté, Moukoua. Par rapport au territoire où déjà Bazouaki, Babotolaki, les lots côté souti Goma, ce que le territoire, je suis en train de dire, yo en tant que moi, je suis en train de FARDC, na ministre de la Défense pour que tout récupérer, partie où on a récupéré par Rwandais. Bango bakoti Goma te, bakoti galope kokota pe Goma te, baza na perte de vitesse, une année agression déjà. Bazo ko kate ko koma na capitale ya Nord Kivu baza ko kufisa ba éléments ebele beaucoup des éléments ennemis ba yebi na ko kufa yo yebaka ke guerre ngo eza pas médiatique eza pas na ba réseaux sociaux mais vérité la ne porte-parole ya gouvernement na ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba même 1 mm de territoire na biso. Mais tu as qui Mokonzi militaire ya Rwanda alors qui y a après il y a quoi affronter pays union sommet RDC pourquoi azo mekate amekaso aza mobali mais jusqu'à présent bo bakana munoko mais toujours kakuna est toujours kufa bunagana ti lelo zakaka maboko na bango toujours ko récupérer té
Non, omoni tant ba attaquer bino. Ezali pe agression wana e bandi le loté. Wana za ko bomba na za ko bata. Mais avec drone ya Nations Unies et bimisi ba soda ba zo uta Rwanda ba zo traverser na ba logistique militaire ba kota RDC. L'ennemi est maintenant identifié. Comme il est identifié, nous gérons maintenant comment nous allons le bouter dehors. C'est un processus. Parce que la zone où on a la population azali. Ce qui est armé à quelle on a brutalité. Nanani batozo linga mais on a brutalité. Donc on risque de m'appeler la population au Yabiso. Yango zomona. Tous garder calme, tous soutenir FARDC. Naba marche. Ils sont dans le processus. Il y a aucun qui récupérer la cité dans le village. Si va comme à Bunagana, va mettre Munguna dehors. Ceux qui vont persister, vont continuer. Ah, oh mon conzambo, alors va gagner Sainte-Thérèse. Bagozo makamuna bango. Ba pays ni obo suspecté que ba sima Rwanda. Bon, nati Pologne. Il y a bombité. Pologne a bimi de un poisson. A bombité. France. A battu Marati Lelo. France. Mais mon a bimi ça en bongo. Après le gouvernement rwandais, on va renforcer l'armée à Rwanda. France a bimi un poisson. Amérique. Lui qui se dit gendarme du monde. On est au milieu du village. Mais tant qu'on remet dans deux paroles, on nous sanctionne les officiers à M23. Sanctionner Paul Kagame. Ils ont sanctionné. Ailleurs, nous sommes là. Oh Félix, tu as félicité. On a secrétaire d'État, Antonio Bliquet, pour gagner l'élection. Mais, tu sais qu'il y a un dialogue en Rwanda. Il n'y a pas d'Amérique à la Kissi. Hypocrisie. Donc, nous en tant que peuple congolais, IDP c'était, MLCT, Palouté, mais peuple congolais, tous en Simaya, chef de l'État, pour le côté de mémo, l'ambassade de l'Union, il y a un pays qui soutenu Rwanda qui a agressé la RDC qui est notre patrie. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour Ndeko. Tout le monde a parlementaire debout, il y a eu des PES. Bon, Kolobake Naza, mon parlementaire debout, il y a eu des PES, c'est trop dur. Ah, tous les Congolais de Tosangani. Pour le moment, ils ont solo des PES, MLCT, Parti Moroté, ils ont des Congolais de Totelmi. Par rapport au massacre de Kosala Managoma, analyse New Sala. Au moni, et là, ils ont les Kanagoma, pour les Congolais, ils ont surprise. Ils ont surprise parce que Toyebi Banani Bazali qui organisé massacre. Vous le savez bien, ça fait plus de 3 décennies au Biso Bakongomani, Tozali Kokufa na Esambo Kanabiso. Bato Bazali Kobomabiso Eza ba Rwandais. Na Zela et Abato va créer ba rebelle va créer auto bengalelo ba terroriste M23 et tous sont soutenus par la communauté internationale. Ça veut dire que les lois Ezali Kosa et Managoma Ezali au départ volonté à la communauté internationale au bazali kobunda po bayi bakabiso minéré na biso bazwa kalolenge ba mesana kozwa na Congo. Donc voilà ce qui se passe à l'est de notre pays. Voilà, au bino bozo benga massacre wana ezali plan, ezali complot ya Rwanda na communauté internationale pour piller la richesse ya mbana mboka au tobengi Congo RDC. Voilà. Maintenant, jusqu'à quand Makamwe va continuer parce que Outsko Lobanwa était et Bandi de l'auté. Jusqu'à quand Makamwe va continuer? Déjà, le territoire rebelle M23 on a déjà à Zouakiango. Les lots et Goma, ils ont pu toucher. Tu éviter lobby au Koma na Kinshasa. Maintenant, jusqu'à quand tu as une solution au Congo par rapport à Makamwe? Kolobaye Goma Ezali, oui, Goma les a touché parce que tout le monde est autour les cas. Mais vous le savez bien.
Moi, Namboka, Jean-Pierre Mbemba a eu confirmé une fois depuis que Goma Nengizana est retiré l'autombé parce que pour ne pas dire que pour ne pas répéter ce que le président de la République avait dit. Oebi, je vais vous dire une chose. Congo et Abisso. Si vraiment ça nous a pris du temps pour massacre on a continué à l'est de notre pays, c'est parce que le pays était au départ infiltré par ces rebelles que vous voyez. Vous savez, avec les 18 ans de Kabila, Batouana Bazoua qui sous opportunité, il y a qu'on infiltré Bisso na sécurité en Bokana Bisso. Eh bien, ce qui s'est fait aujourd'hui, Ezali, oh, Bango Babongisaki, 2 années et des années. Bisso Tozali ko se réjouit parce que les lots, nous avions la facilité, il y a ko bandasiko ko démantelé, bah, pour continuer, n'est-ce pas, à nous tuer. Je vais vous dire une chose. Bitoumana et Kosila, et aussi parce que c'est la décision du peuple congolais. Là, dans le Banao, les décisions des Congolais, c'est pourquoi. Au moment qui dans l'élection et où tu es là, Banamboka, Pesaki, Réliaki, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à 73,34%. Pessi est la majorité parlementaire. Tout ça, c'est pour dire que cette fois-ci, Bisso Bakongomai. Totie maboko na mwana mboka tolobi na eboy. Yo cette fois-ci pouvoir tozali kopesa biso to vanda na sete tozala simana o, il faut aussi lisa moyibi wana. Et frustration ezali pe na ngambu ya banguna parce qu'ils ont compris que Tshisekedi aujourd'hui réélu par les vrais Congolais avec cette majorité écrasante qu'il a aujourd'hui et ko déranger biso pe pour continuer koyiba na Congo neto sala. Ya onde omoni o bazo sala wana c'est juste une menace bazo lingande ko Bangisa mwana mboka pour andima n'est-ce pas dialogue au biso ba Congomani toloba yete biso en aucune fois tokotikala ko négocier na Rwanda te parce que au Landango même ambassadeur ya Israël a outi ko senga na Congo basa la dialogue na Rwanda. Comment est-ce que dans notre propre pays avec notre propre richesse biso moko ba Congolais toke pa na bangote tozui eloko na bangote tozui mwasi na bangote pe ban na bangote ozo ya na mboka bato imposer bango ba dialoguer na ba voisin na bango au nom de quoi? Qu'est-ce que nous avions pris qui appartient au Rwanda pour le lobby soto négocier na Rwanda? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette fois-ci, nous allons nous apprendre na Batouana. Congolais, et puis tozali kokebisa bango. Bakeba parce que oh eleki na Sarel eza mukie. Eza vraiment ya mukie. Mais oh ekoleka na Congo et vraiment un mauvais souvenir depuis que le monde est monde. Bakokamwa comment on a peuple africain ba agir l'olenge ba congolais ba agir cette fois-ci pour leur pays. Donc nous le disons tout simplement que bati kambo na biso babi manambo na biso parce que ingérence nambo na biso cette fois-ci nous n'allons pas permettre. Et ce n'est pas encore fini. Tineto tambola wana na ambassade na bango c'est pour leur dire que biso peuple congolais tozali koke bisabino. Ezali pe lolenge ya kotalisa na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ete biso ba Congomani toboyi n'importe quelle, je dis bien, je me répète, toboyi n'importe quelle négociation na banguna lokola bango ba mesana ko boma biso baye basengi biso dialogue de telle sorte que dialogue est facilité bango lisusu tâche ya ko infiltrer administration publique na biso administration policière, militaire, etc. Biso Tolobi, cette fois-ci, nous irons avec eux toujours dans rythme. Nous les Congolais, nous allons ravir ces pays. C'est un petit pays. Un pays comme le Rwanda, et qui jamais comme ça la face na Congo. Mais Bazali contenir parce que soutien na bango ezali ko uta Libanda. Soutien à Bango Ezali Kouta, en Allemagne, Angleterre, France, Nations Unies. Toyebi, ce sont eux qui font ça. Tous les pays, tous les États où Ezali ko composer, ko constituer les lots autant. Bazali ko soutenir Rwanda Toyebi. Le président polonais a autre chose à la Rwanda. Il n'y a pas 3 jours. Aïe ko rassurer Rwanda soutien à Bango. Donc c'est pour vous dire que nous les Congolais cette fois-ci, toko choquer Bango. Toko zana balabala, toko bengana Bango nenga ba bengani Bango na Mali. Toko bengana bango ne ba bengani bango na Burkina Faso. Toko compliqué bango et ce que nous allons faire cette fois-ci est cause la pure par rapport à oh bango ba moni libanda. Alors nous le disons que biso peuple congolais doit atteindre maturité moko boye oh ezali ko senga na biso tozo nyonso en charge lelo. Et là ko ezali ko tungisa bango lisusu ezali révisitation il y a contrat à 6 communes. Ça dérange et ça fistre parce que la puissance wana tindenge basaka biloko wana balinga koloba te na balangage un peu simple pour peuple ayeba. Pona bango ndenge ba moni lelo Chine ezali kopesa ba congolais 7 milliards de dollars.
baya kotonga ba infrastructure ya qualité na Congo, batonga route de dessert agricole. Ça dérange parce que pour l'Europe, l'Afrique ne peut pas se développer. Pour l'Europe, il faut que l'Afrique soit toujours enclavée. Pour l'Europe, il faut que le peuple africain et ça l'a toujours limité. Pour tous en a facilité, il y a Koyiba, il y a détruire Bango. C'est ça les Européens. Ils ont compris qu'aujourd'hui, au sommet de nos institutions, Toza Siko a un vrai nationaliste. Oh, Azali ko incarner, n'est-ce pas, ma valeur. Oh, Azali ko bunda na programme, n'est-ce pas, il y a développement, il y a 145 territoires. Et là, quand on est dérangé, bango makasi. Bataille qui s'est dit que a réussi un projet. Est-ce que biso to okitaïsu na Congo to ke yiba, ça dérange aussi. Alors, nous le disons, Nangonga o et biso tozali, nous sommes vraiment très déterminés. Ce qui est kosenga na biso, to baluka, total à mopanzi mususu, to lukaka ba partenaire mususu pour to travailler na bango pour na koluka, n'est-ce pas, développement ya Congo. Nous sommes prêts de le faire et to ko obligé moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour Asalango, c'est ça vraiment la détermination du peuple. Mais comment est-ce que vous prenez l'idée à ce civil par rapport à la marche Oyo à l'Obi le 16 et ça dans le Congo? Mais d'ailleurs, ce qui société civile, Bazui, Moukanawana, nous apprécions et nous disons que tous les Congolais nous serons là. Parce que ce qui est à la partie politique, Moutou et Tcheda Touana, on pouvait peut-être s'attaquer à ces partis. Bicho Tolobi Boye, le 16 février, Nasengi Naba Congolais Nyonso, Ozana province, Ozana Poto Bisika, Makamwana Ezali Kosalema. Le 16, il faut tout simplement au Lukata moi fiche Moboé pour manifester. Toko Zalawana Ebele, Toko Ebisa Bango, c'est pour la dernière fois. Toko Lobana Bango, Bobimana Makama Congo, Toko Lobana Bango, Botika Congo. Le Kola Bango va mesana Koboma Congolais. Le Kola Bango va mesana ko trouver biso un peuple distrait, un peuple naïf. Un peuple, oh, Ezali Koye, oh, Azali Ko s'intéresser na oh, Ezole Kanamboka na été. Boye Bakue, Tobanaka ko observer parce qu'à l'époque, Tozalaka na Moutou Lingaki, a tombe la biso, appelle sa biso force. Mais aujourd'hui, comme le Congo est dans le main, est dirigé par un vrai Congolais, responsabilité à bas Congolais et Congolais. Et ce sont les Congolais qui vont rédiger une nouvelle histoire de leur pays. Nous allons écrire l'histoire de ces pays, nous seuls, nous les disons. Toebi que aucun pays du monde et tikali ko mérité péter na négociation. Mais biso toko s'imposer cette fois-ci. Oignon se kosenga na biso pour kimé kota na Congo cette fois-ci. Toko salango. So na lobi oignon se kosenga na biso. Kolongola ko kaba Congo na mboka banguna parce que là nous le disons. Même 1 centimètre ya mboka na biso, oh biso ba Congoman tozali ko considérer le kola l'unique le seul patrimoine oh ba koko batika la biso toko tika la kondimate ata mukolo. Na lobi ata mukolo et kende libana soit munguna profiter na yango. Tozali koloba na bango ete lelo un vrai démocrate azali ko kambamboka baya soki bazali na ba investissement ya malamu baya aeli bango système oko eza clair boye gagnant botongi awa bozwa tomona nini nango bino bozwaka botonga pe ba infrastructure ya malamu biso lelo to na 21e siècle nous ne pouvons pas vivre comme ça. Tala lolenge bazali konyoko la biso lelo na mboka na biso parce qu'à l'époque nous avions appris que le Congo a une économie extravertie. Ça veut dire que Bato Alibanda, Banguna, Bangonde, Bato Bazali, grand opérateur économique Namboka Nabiso. Et aujourd'hui, quand vous observez, n'est-ce pas, la montée, il y a des denrées alimentaires. Les lots Bazali, qu'on s'apprend, dans mon Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pourtant, Tozali Kobo Sanaete, entreprise Namboka, production Namboka Izalakate. Donc, Biso Bakongolais, Tokomaka Koviv, n'est-ce pas, Namawanzambe. Et c'est pourquoi ces gens-là, le Kola Ezali, lobbying et la mafia, ils ont la facilité de tout bouger, n'est-ce pas? Ils ont la facilité de communiquer de faire de telle sorte que la situation est s'empirer les sous makasi. Toyebi nyonso wana. Lelo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tolobi ba industrie ya malamu ekotongama na mboka na biso, ba production à l'interne ekozala. Ba dollar o bino ba kongomani bozali komona dollar ezomata. Tokoseka dollar na mboka na biso. Biloko ya kolia parce que lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye na makanisa lobi biso moko tosala bilanga na Congo. Tosala bilanga po batu wana bayaka pe koluka na Congo. Et c'est ce que nous allons faire. Congo est se développer. Mounela a déjà projection politique. Il a compris que ces pays ils ont une militaire qui freine bango.
Alors pour embrouiller tout ça, il faut bazonga siko na option de guerre, ba déclarer biso guerre, ba sala o bazali ko ça na Rwanda parce que Kagame ata yemoko makambo bazali ko sala wana alembi déjà ko sala biloko wana, mais il est contraint. Pourquoi? Parce que ayaka na bango nzela moko soki aboyi lelo lisolo au Congo ko bomanenga mesano ko bomana Congo ba minde pe ba ko bomaye, mais tozolo bana Kagame amona ngolo ko la GT président de la République alobaka na yeke lokolo ye azali ko kanisa ete azali Hitler d'Afrique akosuka ka lokola Hitler. Plus il est en train de forcer à kosala o ya mesana kosala ayeba ka kosuka ka bongo parce que cette fois-ci ce sont les vrais Congolais. To yebi lolenge bango ba infiltra est wana. To yebi na Goma pour le moment. To yebi comment Goma fonctionne pour le moment. To zali ko yeba nyonso wana. Mais nous le disons, ceux qui Goma lelo bango ba envahir Goma. La première des choses, bango nyonso bazana Congo, bayeba que bango pe bakozala envahi. Nous le disons, on ne mâche pas les mots. C'est que yo lelo so envahi Goma, c'est que na Congo pe bande ko na bakozala envahi. Ezala ba européen, ezala toutes les puissances ezali ko soutenir bango, bayeba eloko wana. Et vous oubliez qu'au Rwanda aussi il y a des Congolais. Mais je n'en disconviens pas. Au Rwanda il y a des Congolais. Kokanisa était que oyezo salema na Rwanda, ba Rwandais nyonso nde bazali kolinga makambo wana elekana. Problème na Rwanda eza peuple rwandais te, problème na Rwanda ezali régime o eza na Rwanda. Parce que batu bazali koboma ba Congolais, batu bazali kosala manso po bayiba ba Congolais. Ezali régime ya Paul Kagame. Et régime wana bazali kutu kozwa bana mike, ba mineur, bazali kozwa bango na makasi bazoti na bango na armée. Bana wana bazali koya na Congo par contrainte ya Paul Kagame. D'ailleurs, pour ton information, ce qui les peuples rwandais de l'eau bazali ko salamans bazali kolela. Bazali si ma Félix Antoine Tshisekedi po alongola Kagame kimia ezonga na Rwanda. Parce que bazali comment on a été bango pe bazali ba voisin éternel ya Congo. Bitumba oyo entre biso na bango ekokende ti mukolonini. Et sa fils bazali comment on appelle lelo na Afrique. Ndenge ba pays mususu ekomi ko détester bango soit disant que ce sont des terroristes d'Afrique. Ngana kosenga na peuple rwandais, ba jeune rwandais, il faut n'est-ce pas braver la peur. Il faut confronter n'est-ce pas aux ezali difficile pour Nabino parce que aux ezali kosala manambo kanabino, au régime Nabino ezali kosala. Vous risquerez de devenir le peuple le plus ridicule de l'Afrique. Nazolo bango bien. Même ba mindele o bazali ko soutenir bino. Les jours où ils vont constater que Kagame azali incapable de continuer na mission bango ba PCA. Abandonner bino comment est-ce que bango bakoki ko travailler pour pas fragiliser ce Congo jusqu'à ce niveau et pourtant le monde est géré et dirigé par les démocrates. Moi je me pose la question, comment est-ce que les démocrates américains à chaque fois bango ba dirige le monde, il y a toujours des pareilles choses. Biso to komi ko exagérer même pour dire aux Américains, au peuple américain d'être réveillé, de se réveiller parce que ce qui se passe aujourd'hui, un jour les Africains vont vous vomir. Nous les disons, nous les Congolais, on commence pas à vous dire ça. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes au centre de l'Afrique. Oh, yon se biso tozali koboya. Oh, yon se biso tozali kote mais la biso ba Congoman. Boye bango bien. Petit à petit, bande konabiso Afrique ba kote mais la Congo un jour. Voilà ce que je peux vous dire et je vous dis tozana série ya ba manifestation. On ne va pas se fatiguer. Toko salango toko continuer ko salango. Toko senga nesa na ba institution mboka na biso. Bakanisa teke biso toza musika na bango. Tozali sima na bango. Toko kiebisa na ba politicien o biso to pesi mandat. Cette fois-ci, si un député ose d'abuser de notre confiance, biso toko sou kisaye. Biso to voter binote pour bino bossa la bouzo cette fois-ci. To voter bino parce que boyela qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça veut dire que tout député qui osera yako se méfier dans le système politique, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, biso peuple toko sanctionner, toko sala tout poto sanctionner parce que la démocratie c'est un pouvoir du peuple. Peuple ndé ezali na makasi ya ko exiger oyo azali kolinga. Voilà. Mbote ndiko. Mbote mwana mboka. Et là, on a bakisa na makambo yo ndeko utikoloba par rapport ya ba massacre tout ça na Goma. Na sepeli makasi na mutuna na yo. Eloko na koki koloba po bandeko balobi makambo ebele. Nazo senga kaka bandeko na ngai ba Congolais oyo conscience na bango na ne komi ko sala te surtout na kati ya ba officier na biso esengeli conscience na bango esala.
nazo senga pe epa ya bandeko na biso ba honorable député au biso peuple congolais to pesi bango bava na biso po bazala na kati ya assemblée nationale conscience na bango pe esala nazo senga epa ya commandant suprême garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kozonga simate pour pouvoir ozanango eza pouvoir sacré eza pouvoir ya ba congolais ebele ban ebele bakoli bamoni ba papa na bango te baboma ba papa na ba marche ebele ban ebele bakola bazomona ba mama na bango te mama bimia kenda ta quelque part pona ko défendre mboka mama kotani na likama mama akufi ya wana tozo senga ba général ya FARDC ya la police ba colonel ba général ba major bino nyonso batu boza na kati ya makambu ya est oyo boza chargé pona opération na est oyo boza na kati ya ko infiltrer peuple congolais bino batu boza na kati ya ko dévier bana mboko ba jeune batiki ko sala makambu nyonso ya buzoba ba lobi to kende ko défendre mboka boza na kati ya ko trahir bango boyeba ke biso moko peuple congolais to ko s'en charger na bino.